PDC babanda kondima teke tokoza ba investisseur bakoya toye kozwa ba grand pétrolier ayaka te basali nini il est pas vivant il est pas vivant Fatima ayaka te basali nini bazao bango moni ba offre les oya de gauche à droite mais attention biloko ya bana ndako bapesaka banani biloko bana ndako bapesaka biloko mosusu balobaka te eloko eza awa tokoki kosala eloko moko oyo tokolinga toteka parti na biso te eza bongo te ezali ifo tosala nzingazinga mpona koprotege nini koprotege ndako na biso parti na biso koprotege faci nani faci nani tokandi faci alekaki awa awa alekaki mokolo nini alekaki awa wapi alekaki mokolo nini Washington Nevada Voilà Nicolo Kora Mikorako Kuna beti Boyoka Faut que ça ne bise tout ça baki yebela Azakuna Akutani Discours ya facha lobi boye Il est best vivant Discours naye ezali boye cette fois-ci yoka discours la fachi cette fois-ci namoni mingi buzobe eleki ezana mutu moko wazali ko exciter batu na ene nini komune nani Malufanga na keita nani na keita nani na keita jangu na Malufanga facha lobi boy bino ba américain na chebino na témoin na chebino lelo boye ba bien que le colabino boya que toujours wote tu es de le mesure respecté wote bazoka ngabatu oh arrestation arbitraire talandenge bazali koboma batu puisque bazali ya tribu na ngai ina basi viva oh ngai nazali président ya bakongolais ni est-ce que Facha est président ya baluba non ya bakongo ya basoini ya bangala ya banani mais balingi bachangai puisque nazali branche moko yango moni bazoboma cette fois-ci qui vivra vers ordre pesami et pas aimé Nicolas soki bayoki yo et d'ailleurs mutu nyos batu po battre malobe so ba moyo na vidéo oh tribalisme okolapa déjà sur satellite ba ko détecter yo numéro wana ba benga na 10h ba benga na place de ndenge ba ko kanga yo okolapa ba kanga na GPS c'est la boy GPS so ko fini kingaba yango so kene kingaba ba fini kaka GPS ba fini ba che kombo songolo bakala ba che kombo na ye oh aramasani shadari ba kola kisaye anime saka lobby batu ba monaki lokola black matata ponyo wapo ponyo ninga ponyoka lobby ba intouchable oyo basimbaka te mbala liboso matata ponyo azala auditionné lelo tomokolo nini lelo tomokolo nini lelo procès encore ebandi lelo na bapoko awo procès bandaka na bapoko ezala terrible ine basi viva lendi babengaki ye première point dossier nini
Donc, dossier, Yabokangalons. Tozo Kamwa, avant de continuer, Toyoki, likambo ya action Chilejelo. Bon, et Limo Kuna. Papa, tout makamoni non na Congo. Bozaka kabambongo, 16 millions de dollars. Porté disparu. Et puis, dossier, il y a hôtel de ville. Il y a un tracteur. Pour la Wenzanin, IGF, à un dossier à Salinine. Bien. Il est pas vivant. La lobby, IGF a saisi le dossier. Donc, semaine, il y a un hôtel de ville. Tout na Chantilly Ngobila. Lengeni ni wenzeteleni. Soba kangi Chantilly Ngobila basali lisumo. Webe lo kwezawa. Ngobila azo jouer ya chez ya bipo. Azo mona déjà net azo fura azo lia. Tozo linga ba hypocrite te na pouvoir ya biso ya le peuple d'abord. Moutounion soit hypocrite, on va aller permettre ça. Biso comment au comique au y na ino sacré, mais ozoya na ambition ya quoi tout fait fachi beton. Biso to revendre ça yo. To ko sala lumbe mweta mwe. Lobby na ba pourquoi avion et élite qui kita na Kinshasa. Nani avion minene ya avion militaire ya militaire ya nani musique ya nini ya ngati basale nini militaire ya Kenya diplomatie à Fachi 565 dans la validité kuna d'abord toyoka na soyez le bagama partout donc le bamina zéro mais area koya ba komi lobby. Le but trouve au bateau, il y a 10 000. Combien? 10 000. Très bien. On a quoi renforcer? État Yannick. Donc, dans le lobby, 10 000 hommes. On a quoi renforcer? État Yannick. C'est là, c'est là. L'état de siège, on a une prolongation. Très bien. Et puis, toi, on a ordre. Il y a Washington, la voix de l'Amérique. Ngonga Oyo, Ezalinde, qui vivra ni Naïm Sakibino, il est un expert en matière électorale. Et puis, tu as un bâtiment qui est crédible. Yango Sadek accueilli à sa recherche à lobby mouton crédible na IDPS et sa président à l'intérim. Comment on est 520 gigas. Jamal Granani a commis chef d'observation à l'élection Nazambi. Très bien. Élection ça les 12 ans. Nazambi. Jamal Gaboun chef d'observation. Bongo Kanyaga. Voilà. Zambi. Zéla. Kabunda. Donc, le col à Kabunda combien international à cause de la chef d'observation na RDC. Très bien. On a posé la casquette non, chef d'observation international envoyé par la communauté internationale à travers SADC. Nous avons une délégation Nazambi. Élection ça on a les 12 ans. Il y a lobby. Kaboun Azali observateur il y a communauté internationale. Yo yakawi wara remplacer Kaboun. Kofinga yawa putu moi. Tale bor Kaboun azwa. Bora munen.
Jean-Marc Kabonda Kabonda. Bori ya ide peso Kabonda tangi wapi? Yo tanga wapi? Yo kuto yena babot. Noko na bina yena babot. Kabota mbula. Na suka tona ko yako asa docteur asala science ni. Docteur tuerie. C'est ça. Spécialiste en tuerie. Ma colonne Amélia Salideza à l'Obakate. Oh, Araïs Batbakofi, on a semani. Voilà. Donc, il va ma chef de l'État. Voilà. Oh, chef de l'État. Suki Sakabila. Baba. Desa Baba. Amélie écoute à la ligne. Côté Bosso pour manier à sa terre. Aïe n'a quitté il y a 2 mois. Chunga. Unasema Lelo Batubaye Facha bête diplomatie Batubamoni comment le chef de l'État a convaincu le monde Mobimba pour investir de Basalanine. Yango lobby tozalina combattant Mawao. Il y a un grand pétrolier. C'est là misalate, c'est là. Naloba qui ensemble auto sambe la ka. Avant to silisa 2022, chômeur à Kozala. Que ça bon côté hein? Makambali c'est ya kata salini. Donc bino na lobby bien. Bino d'une manière officielle au kokene na stade. Bat basa le misala wana. Bozo banda musala na Tongo 12h yoga damage. Après Damas, n'a pas quoi 16h aussi $5 il y a transport. Souka ya Sanza. Awa na la kakiba. Nana yeko investir. Il va se vivre. Nana yeko investir. Grand pétrolier. Asie offre. Babanda ko lukambongo boni bakoba na misala wana. Mais combattant wana la vite. Mais nazana mutazana mbongo ezotula. Baye papa, nano yoka mbongo ya ba unité te hein? Mbongo bazatama na ona chombo na bank chombo. Kote zena chombo. Ministre na biso ya finance ayoki nini? Milliards de côté na seconde. Donc bientôt bakoya ko bacha izini yoka misala tozo banda. Puisque il pas na biso nengo to bandi misala boy. To bandi ngoti mo koleso kosala nini? Après hier, Moussala Oyo, usine ya pétrole. Et ça, il y a Awana, Congo Kinshasa. Et qu'on engage usine ya traitement ya pétrole. Les multimilliardaires. Bayanga tu vas salir. Voilà. Pour ça, la mission, ça, il puisque batu auto zobenga presso bazobenga batu ba misima babenga banane wana Arabie Saoudite ne basi marché Kolo pétrole dala suka na mbongo ne batu bakanye marché bazo se pele balabité bana liboso tokota na Congo tokutana na présidence. Et puis, tu as Fachi Azo sur le boy. Balibi Fachi Oumé. À tout moment, il y a un numéro.
tindika tindika voilà nalobi bien ezali kambo ya zela te baninga mosusu basi babandi apart yango eza na makambo mosusu maitoloba na media eza te mais kombata nyonso ndenge oza boyi na ndako na yo bapeti bakosoma nini donc na minute oyo toganye marché tozi offre liste ezokende eza déjà kuna dès demain tolance kombata 100 personnes bokei 200 personnes bokei awa mais ntango ozokende 16h tokutana wapi soki okei bulo bato bazali kofika nalobi bien omoni mabala ebele ekufaki zelomona semaine prochaine te mobele nanga aza kombata ebele tala elelasi ekozonga ande nazoloba makambo ya kosakana te nazoloba makambo oyo namoni koma mbongo ekoti na zekonde donc ndenge nayebisa bino boyi eza makambo te ko ekoya wote bainvestisseur bakoya bazawa nyonso voilà donc yango epesi biso courage ya kotindika bakombata alobi bakombata boza moke lukelanga bato mais bato nakoluka na place mosusu te awa nakotala nakobanda kosala pele lisi wana baza na kopi kuna avant ekende nakobanda apele awa ere nakomona kobanda kotiti mpe simba ye yebe na este lobi Goma troupe kenyan baye na matuza mpona kosekirize korenforce FARDC na systeme ya baterroriste balobi bato baye baza baexpert na terrorisme bauti Kenya baye mpona koneutralize banani baterroriste baza banani ADF na bakodeko bamaimai baza ebele donc na minute oyo chef de l'état a déclaré tout haut pitié natikali ta ebele ya kobondela bato tant ekoki ya eyekoya même likambo ya décrispation même likambo ya arrestation faci alobi boyi na ngonga oyo likambo ya oyo bakangi politicien bino baaméricain bamindele bobosana ntango bazosala babétise bazoboma bato bino bozosepela mutu nyonso oyo kozala impliqué ezala na moyibi ezala na haine tribal il sera arrêté harime yango assemblée nationale bosokoja mikolo oyo a frappé fort wana suka mobali boso nini koja nini lobi bosokoja babengaki d'abord lelo babengi ministre na biso ya intérieur akende koexplike tala kuna eza masekite soki oza ya biso ozokoka te ozosala mabe liba très bien sans parti pris biso zala biso bata sentiment te c'est ça ministre ya justice babengaki ye hier lundi balobi tomoni ozo nati obondela bato sinon oyo ozolonga madame komune nani ya rose mutombo wetwa alobi nasalaka nzela badepute bayebise boyi topesi yo garanti te ya kopesa explication koma bakulu na wana bato to bazokanga bozotika bango il faut sur plan juridique
police judiciaire, même auditorat, bakanga ba militaire nyos, bakanga batu nyos, oyo bazosala ba désordre na este, bazala ozare harime. Alimenya. Ça débat. Ministre alobi boy, nayoki, namoni neti boye kola mwisebiloko oyo elalaki. Ndenge naza boye kisali mesala nini? Bebanda. Donc makambo kola les autres, omoni Fachi après si ministre et puis ayebisi député boy. Bino bosala nde musala. Bon motivé ba ministre bazosala musala te. Bocha bango wapi? Banda. Bocha bango wapi? Banda. Très bien. Yango moni contrôle assemblée. Quelques minutes ministre ya fait. Tala, ministre soba bengi na assemblée abandi ko bel. Wote fièvre, nazo bel fo moto passe. Okolapa. Yaka. Yo le gars musala. Kende wo s'exprimer. Olingo sa le ministre. Zelande ngo kotoka. C'est ça. Ko banda tongo tipo ko bango ba fandeli yo. Pesa biso matière. Pesa matière, pesa. Wote bo zere loba. Ngemoyo. Ba député autosé koluka. Et l'autre autosé koluka, tu vas koluka. Ba député va se prendre en charge. Voilà. Et l'autre autosé koseng. Et l'autre on depuis Kabila Kota ba tu es intouchable. Et c'est le sali mabe. Ba ko benga yote. Voilà le pouvoir de Fachi. Ministre a commis Olenga devant ma député. Depuis Kabila 18 ans, parce que le ministre de l'Assemblée nationale. Est-ce que depuis Kabila Kambamboka, parce que le ministre en fonction? Voilà, les lots. Toyoki Disusu na enseignement professionnel et anonymat, moi, je Bongo elimo kuna papa osoka na ba millionnaire mais mutali bosso ministre ali bosso ya enseignement professionnel comme nena wa kende bosso John Nani balo madame ana lebo ce n'est pas moi so bo moniteur ça muyibi tipo Olanda mais ba na muyibi te balobi ba 7 millions quelque 7 millions. Batunios. Moi, va travailler na Kabila. Balinga koyiba mbongo ya l'État. Yango, mbongo ye komi, Mutunios, chef de l'État lobby, na moni makambo ezo sakana. Donc, IGF, ceux qui ont tangi mot, basengi na ministre de la Justice, azala ozare, alime? Alimenya. Yango matata pona zabuna. Babenga na poko ao. Lobby cour constitutionnel lobby boy. Oya lobby. Batoli bo ndeni batiki matata pot. Mais na zoloba boya ko complicité moko we salami. Tozalaki na nani chef de maison civile ya Kabila comme nani? Mugal. Soi-disant. Mais Mugalo a sali nini? Basana dossier na Etienne Kabila. À cause ça, à lobby Kabila, sa famille Kabila. Voilà, très bien. Mais Etienne Kabila, na banguna ndeko na yusu nani? Na Ibrahim. Ba porter plainte. Donc, dès que ba porter plainte, à l'occasion occasion accueilli par magistrat non procureur à lobby pour natika yo ils ont 5 à 200 000 $. Il n'est pas accueilli par Kabila à lobby Kabila nazo dae so bakangi ngai bakangi yo Simba est-ce que vous avez dit ça? Excusez. Alobi, so bakangi ngai bakangi yo. Na minute yo tozoloba Mugalo azi zelandenge nini ko bimamboka na biso.
Mugalo alongwe nzela Afrique du Sud. Afrique du Sud akende malamoko kota Namibie. Ndenga akei a échappé na appel balinga bakanga semaine oyo. Donc ndenga akei alinga kaya ko témoigner ndenge nini ya lobake Kabila za famille ya musée. Donc aya ko expliquer tozo mona complicité za na niveau ya ba magistrat ya ba procureur ya una seni chef de l'état ba tunyo sakala liba non, déjà maison c'est un peu ça combattre tout. C'est ça, depuis longtemps. Banane ba kote. Ça c'est bon. Ndenge moko ki lelo. Toyebi